Frère Egola, sensibiliser batu na yo, bitumbe komi makasi. Ngaku tu na sepeli nango, parce que moni mignon Abraham, est-ce que la moussa le padre biseke? Oui. Nereza wana martyr. La muka. Viens comment on m'a bête. Marketing ezate la muka. So bato lobela ba jate. Yango na lobité. Nazo loba bien nazo peser ba mona ngande. A déstabiliser. Na lobi soki ekoma mabe yo kanga ije. A robeta na point na ekoma mabe soki azana coup de pouce moko boy main noire, c'est-à-dire ba warrior mo ba vandi wana ndenge sala mena tango sele yo ke bazo tindika esala tango sele yo main noire ezalaki ata yo moko entre biso na biso bolingo ezate mais lokola ba artiste toki ko kanga muninga te mignon Abraham to za démocratie la liberté d'expression. S'exprimer dans ndenge na. Il peut profiter aussi d'un temps. Ah, profiter ben d'un temps oyo, am souper matis. Moi c'est le scram. Depuis ma kamba fallu qu'il y a foula mama kasi pour se le ba nepa ko yo kamate. Parce que toi mon appel Abraham après il me kabimi si penze moment ba etalami pe. Et quand la ma, comment dit combien etalami. Soit consibiso combien nous ka fallait za aigle. Fallait le bande nani mpongo. Comment ni confusion. Donc pendant que j'en suis Luonda, pendant nga mignon Abraham aponi terrain wana akeko beta po yango eza lokwa nzungu ya ma famille. OK. Nzungu ya ma famille biso to tala les padres il faut tondise bukana do banzele zalate. Frère Egola invité na ye o eza officiel c'est maître Gims. Maître Gims azana wanda bazombi wana bazakina ben. Omoni les zombies papa. Ata ye na invité. Na bibo e papa, na bibo ye. Omoni zombie. Papa, omoni zombie. Ngana mona ngana kokabolango na moto te. Fali. Mabana ketchup. Soko bolinga. Basalu bakosepela. Biwa na bachakinga ezala kilonge. Bana chango la nzebo na. Fali. Bakobama ngai pona yo. Omona te ese le ya ki pona mbuye concert ya Fali po. OK, to songela prendre. Bon yanga na zoloba. Soki ezaka pona ye moko artiste. Na ba fan na ye ke alobi ke le même jour ye pa obeta na imika eza musana ba OK wala to encourager mais soki eza na main noire moko le quoi musique yango koma nango ya rando na rando ke yo beta na le quoi yo za wana ba yo ba bito chelo manaka to ya wana to vimiso ozo comprendre to vimiso yo sala ka wana o sala ngo par défi wana ndisko ekoma ma. Papa, la tega pour la taxe de la vie. Le bénéfice de la côté. La roba comme il confie à Naï. La roba néglige à Naï. La roba humilié à Naï. Papa, because of the Zambé. Papa, la continue la fleur. Ici, quand il y a chemise. Papa, t'as dit si la veste à 50. Ba prédicateur pour expliquer biso ezolinga kolakisa nini. Je me pose des questions, ça blasphème, ça invocation, il y a un esprit négatif. On sait que je sache, moto za chrétien a koki jamais ko invoquer ba esprit to bato bakufa. Moto oyo biso to koki ko invoquer, c'est Jésus-Christ. Bible le Bible biso à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est écrit dans la Bible. OK. Ezali tata na yo akufa te. To maman na yo akufa te muta ko vengele yo na kaya problème. Tant oza na choc. Ozi choc moko ya bolingo. Et puis au moni choc wane mati. OK na cimetière. OK kolela na vidéo wana tozomona azolela papa na ye na mama na ya le bibo tikanga ngam tu fallait bino bolata yanga bolati te lelo mobala kimanga na poto akenda na poto ngai moko na bokola kabana na tekaka na bokola kabana. Est-ce que sika ya malonga oye faya ko sala faya ko funda mobali wana na cimetière? Laisse-moi vous dire Luonda nenga ya ko funda na cimetière wana yo funde pa ba parents na été. Il y a plus de vie. Ceux qui aiment à monter, ceux qui nous ont ballonné souffle. Naba mibali yango nano
aboyi mwasi kuto akalingi soki Fanny donc Fanny Masudi asala te alors a brique na ofinga te na oloba mabon alwa robot donc mbali wana pesa cher bal alimbisanga mena mbali ngona yebi mwasi nazongi nanu pa na yemba tous à la fête bat bota la biso peut-être makambo ezolingo komela mutu lobi to lobi wana nazongi sikona mutakine na cimetière eza ngambu so bolingana na mutu boboti bokabwani faut que pese le rapport na cimetière papa na ndeni jeune wana na papa na bango akufa bana rapport yendeni ils ont côté la mobile nazo bango nyoso tout pour bopekisi ngati na ngana déborder na balangage Ils ont une alliance. Alliance par excellence. Tout le raté que les dieux d'Abraham disent que de Jacob parce qu'on rappelle leur alliance. Toi d'alliance, tu vas faire l'alliance il y a Jésus-Christ. Il y a un de l'église. Zamba Nzambe tata Nzamba sikatenda. Merci. Toi le dieu d'Abraham. Zambia sikatenda. Abraham te. Et pourquoi il veut le Nzamba sikatenda. Donc le dieu d'Abraham. Toujours invoquer Abraham te. Toujours invoquer Isaac te. Toujours belela Nzambe wa salela ki Abraham salela Isaac. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. A bossa liminauté. A tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Les abonnés de Congo Essengo officiel le plus télévision, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cette émission. Buongiorno, tutto bene, come stai? J'ose croire le portugais, les italiens est en train de suivre nos analyses de Congo Essengo officiel le plus télévision. Merci aux artistes, merci aux politiciens, merci aux analystes, merci à la République démocratique du Congo parce que nous sommes suivis 5 sur 5 dans la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Merci aussi aux Parisiens, merci aux Londonais qui sont tellement scotchés, connectés à suivre au Congo Essengo officiel plus télévision. Merci à ma Dream Team qui va accompagner, j'allais dire, cette émission au Forêt au Moulin. Merci à Melo, merci aussi à Berlive qui est en train de manipuler la machine pour vous donner les images agréables dans vos maisons. Je demanderai à tout le monde humblement, c'est chaque jour je lance ces messages. Nous avons 11K. 11K veut dire 11 000 abonnés. Nous avons vraiment besoin d'atteindre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. Si vous aimez nos émissions, si vous aimez nos présentateurs, n'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, de s'abonner chez Congo Essengo officiel le plus télévision. Merci au général manager Clovis Fimpa qui est scotché, connecté à nous suivre avec la grande dame Maman Doris Fimpa. Nous te disons bonjour maman. Merci maman parce que tu es aussi tout le temps scotché connecté à nous suivre et puis à motiver le général manager de mettre vraiment la main dans la pâte pour nous suivre. Bientôt, il y aura un nouveau grand plateau. Donc c'est un grand surprise. Nous avons vraiment besoin maintenant pour vous montrer ces grands plateaux. On a vraiment besoin d'atteindre 15 000 abonnés. Mais il y a un monsieur qui m'a dit non, Jancy, pour nous donner ces grands plateaux, il faut atteindre 20 000. Nous, étant que abonnés de Congo Essengo, nous allons partager vos liens pour envoyer aux téléspectateurs de s'abonner massivement. Nous avons besoin d'atteindre 20 000 abonnés pour vous lancer maintenant notre nouveau plateau, un grand concept qui sera disponible sur vos écrans bientôt et puis sur Congo Essengo et cause à la exclusivité à Congo Essengo. Un grand plateau arrive, mais élargissez
les abonnements. Ça sera quelque chose de très bien. On a besoin de 20 000 abonnés pour vous donner cette exclusivité, cette émission au Boro CP là. Chers téléspectateurs, on parlera aujourd'hui de Ferrego Lani Kaboronina Palzoria Moto Yambo qui va prester le 24 juin 2023 au Stade de Martyr. Ça sera pour la première fois. Le gladiateur, le Gaulois, le mélomane de la bonne musique. Préparez-vous pour ce grand événement. Et puis je rappelle à tout le monde que l'artiste Minu Abraham, lui aussi, il a décidé, étant que étoile montante de la musique congolaise, de jouer aussi le 24 juin 2023. Ça sera à Imka. Mais je suis en train de voir les images. Je ne sais pas ce qui est Kozalaka Nemonasiel et Scram. Je dois appeler Abraham pour avoir quelques confirmations parce que l'artiste ce jour en Angola, il faut bengaye na kati émission si réellement événement na ekozala. Et puis qui est le producteur de cet événement, il faut dans cette émission, on parlera aussi de Koffi Olomide, Agbada, Songe Ambeli, Babetarali Kofite. L'artiste séjourne déjà à Kinshasa avec sa charmante épouse actuellement, Cindy Leker, la chanteuse, la voix de la République démocratique du Congo. Ils sont déjà à Kinshasa. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et puis, welcome to Kinshasa, Koffi Olomide. L'album Légende est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Il y a un sujet très pertinent. On doit en parler avant de parler des actualités claires et limpides de nos artistes. On parlera de cet phénomène qui est en train de déranger, qui est en train de se faire à jour. Question dans Nazali Gomituna. Biso étant que chrétien, est-ce qu'il faut tout ça la makam au tout monde dans les réseaux sociaux? Tout, il faut tout ça la parce que nous avons la Bible. Les musulmans na Korah. Parce que nazomi tuna bato bakenaka chaque jour, les chrétiens bakenaka chaque jour et tonga ya Nzambe. Est-ce qu'il faut ça la makambo oyo? Il faut ça la makambo o mokili nengezo mema. On va suivre cette image et puis on va revenir pour essayer d'analyser sur ça. Et puis on va continuer à parler des actualités de nos artistes culturels et puis musicales. Suivons et puis on va revenir. Ezanga mwana na yo nae otikeleo fleur hole. Papa na ngai okufaka olatelaki nga te. Soki nalobi ke na memelo chemise oza na tombe okolata ngo te papa. Papa okufaka na pasi na motema pona ngai. Papa yo olateli nga te. Obanda koloba kaka ke moniki na ngai nazokufa kaka bon. Alateli yo te. Le même maloba wana mama pe alobaki yango. Soki mutu aboti mwana na ye il faut alatela ye. Papa na ngai bokenda na mama botika ngai bolatela ngai te. Lelo papa mokili echoli basundolinga fwada tikana kinga mwana liboso azaki na 9 ans ya mibale azaki na 7 ans ya misatu azalaki na 3 ans et demi. Papa na bana fwada kendaki amana kotinda mbongo te ya klasa ya bana. Papa nateka biteka pona natangisa bana ya ngai. Papa nateka biteka pona natangisa bana ya ngai. Lelo le bénéfice de la côté. Lelo bakomi kofinga ngai. Lelo ba néglige ngai. Lelo ba humilier ngai. Papa na bikoza usala Nzambe. Papa na kotikela fleur oyo. Bisikata ya chemise. Papa ta bisika veste osengaki. Ngala ko pesa chemise. Kata, Zambe kata. Bandana vandaki. Dosa yako kaka makolo. Nalabina zozela ye. Zambe ngai. Wasabisi malamu. Yesu yaka. Yako kata likamboyo. Bandeko na bosuteninga. Na ba prière. Na zala pasi. Wata malanga za kozoka. Maboti zinga wake ko bala mosi mususu. Oyo kutu.
azalaki te ke babala ye nzambe yambe papa na ngai papa na soki balamusaka bawei papa na boye nalamusi yo papa na ngai nalamusi yo namolata yo nzambe na ngai papa justice ya nzambe esalama justice ya nzambe esalama moto molatelaki ngai te mama na ngai olatelaki likolo eza témoin mabele eza témoin papa na ngai avandaki ndenge mwasi nyonso avandaka nzela ya mobali na ye me lelo bango baignorenga pasi nyonso namona na bana papa nazomata baremo. Les évangélistes, le prophète, le pasteur bino bolanda mission oyo ba prédicateur bo expliquer biso ezolinga kolakisa nini. Je me pose de questions, eza blasphème, eza invocation, il y a esprit négatif. On sait que je sache, moto aza chrétien akoki jamais ko invoquer ba esprit to bato bakufa. Moto oyo biso tokoki ko invoquer, c'est Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, Emmanuel, le créateur du ciel et la terre. Le maître de tous les temps, c'est Dieu. Maintenant, je me pose des questions. Ceux qui m'ont balé à boyo, tous ceux qui m'ont assis à boyo, il faut ça la manenge, ils ça la maboy. Parce qu'on a remarqué jeunesse, il y a les lots. En fait, bah comme excité dans les réseaux sociaux, ma cambo bazomo dans les réseaux sociaux, yango bah comme ko sala. Est-ce qu'on doit aller comme ça? On est en train d'apprendre nos enfants cette genre d'éducation, parce que maman est au salaire. Ceux qui lobby pe moi na salaire, ceux qui lobby kunan de quoi salaire, élargissement et comme normal. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vous dis bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Très bien, malgré que épidémie il y a grippe ou ezobeta. Si ezobeta en tout cas ezobeta partout dans le monde. Nga elo esungi eza bandi inhalation otolobaka kokota na kati ya matiti ozui makasa avocat makasa manga makasa safu makasa paipai so zana ba citron okati kati ata ba citron o boîte ba citron mike na kati otokisi yango très bien zwa bulangeti na yo to ba drap okototi yango mwa musika ozui nzeta fufuto pe lutu moko ya molai okoti nango ya makasi po oninga kanga ko tona vana kande na se po penda chaleur wana babenga vunga na kikongo neza ka vunga kotango ya ba forme en tout cas vunga esunginga luona soki vunga no ba kiso na koti vunga te no yate parce que non contaminé bino kota vunga sozo kanzoto pasi ba désapprobation wana okoti vunga tango robima il faut rotoka robima ti chaleur ici so ki pema o seulement ko fongola mo pepe koti ozongi lisusu zalaka na kati mo matisi mo pepe kota so ko silisi tango zo bima o komona pena papa o poli banana mututi na makolo et puis o robana ko sa même ba renvoi ya solo matiti wana parce que là si j'étais omoni vunga oyo wana oui eza conseil mais de solo aussi ba za allergique avant ko sala yango il faut ça o qui n'est pas médecin na yo au moment médecin akoye biso que non oza capable de kota vunga po mutu biso aza asthmatique so akoti na vunga la ko kanga mape na kati na yebi pebele aza fragile anticorps neza makasi te akota vunga boye après akangami donc faut s'assurer pena que ozala na makasi wana son ya makasi ya supporter vous mais ce que ça aza na son makasi to quand même ko chango na température moi un peu ambiante il y a ma capacité le fils que kaka o absorber solo wana et puis auto. OK, merci beaucoup. En tout cas c'est un grand plaisir, je crois le message est passé. Bato bota la biso ba maman surtout ba oba na poto boye ba nengenini
ya kosala bastis o bapesi bino parce que nayebi que boza na baproblème ya banzete omona ya manga ya avocat to ya nini bo récupérer kaka ta bamatungulu baposo bacitron banini wana botokisi bosali message comment on appelle ça bosali mélange wana okoti vunga ndeka bandeko balobi ça ira. Et puis sans oublier de prier, c'est aussi très important. Image où on a l'accibino na début émission tout monde moi si ake na cimetière ake kobele la papa na e wa kufa, ça date peu déjà de longtemps. Bino étant que basi clégi tozoya na suka pour yaza mobali. Ce qui déception, moi c'est une déception nanda kwa libala. Mobali a commis na mwasi mosusu. Est-ce que c'est une manière de réparer l'histoire ou bien l'amour? En fait, je me pose tant de questions. Bien tant que Bassi. Non, banana Fola Oti Brazzaville. Welcome to Kinshasa. Merci beaucoup, j'en suis Luonda. Lunette soit un peu Oti Brazza. Arrivage payé. Arrivage qui va baser Ezali. Et go kepe poto. Papa oui, ça n'a pas. OK. Il y a Benin, Oti Beza bilora Benin. Et Oti Benin, na qui moi partir à Brazzaville. Des tout tiens déjà. Bazin combien? Ils ont bazin? Oui, ils ont bazin riche, na bazin ou elandi riche. Na bazin pauvre. Bon, pauvre ils ont raté, riche. Clézi, j'ai ici au bout qui s'engage ma canisse nanga. OK, tu avances. Mutunyo sans en aposa nango, tozawana. Merci beaucoup de la question que vous posez. Nalingi na répondre, j'en suis Luonda. Bible le Bible biso à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est écrit dans la Bible. Ezali tata na yo akufate. To maman na yo akufate mutako vengele yo na kaya problème. Tant où osana choc, osi choc moko ya bolingo. Et puis au moni choc wane mati. Ok na cimetière. Ok kolela na vidéo wana tozo mona azolela papa na ye na mama na ya bibo tikanga. Ngam tu fallait bino bolata yanga bolati te. Lelo mobala kimanga na poto akenda na poto ngai moko na boko la kabana na te kaka na boko la kabana. Est-ce que sika ya malonga oye faya ko sala faya ko funda mobali wana na cimetière? Laisse-moi vous dire Luonda nenga ya ko funda na cimetière wana yo funde pa ba parents na été. Bible le biso le komoko. Le bisoni. Il y a plus de vie ceux qui ama motekei, ceux qui nzamba longo li souffle. Nzamba zui molimo na ye abombi yango. Ezo c'est le jugement dernier. OK. Oyo wana ya ki osala wana ki oloba na ba parents na été. Nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Bapel te bokoma, c'est important. Merci. Oyo wana ki oloba na ba parents na été Luonda tikala longola lunette. Aki koloba na milimo oyo esesengana na cimetière. Et c'est sengana kana cimetière wala biso bangala. Les alingala te yenga na cimetière. Milimo wana o c'est sengana kana cimetière. Eza malamu te. Soki ozana déception. Bible lobi gardez silence. Et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Si ko tangu yo et si ko garder silence, ok ko funda soi-disant mobali na yo. Bon soi-disant te papa ya bana na yo. Loko la ke ko bala moi si mosusu. Otali peut-être un peu erreur o yo salate. Parce que au moni eloko nyonso toko condamner directement mobali te. Parce que au moni oui certes toloba ke mibali misu na bango etonda raté. Oui, toloba pe mibali bazala kaloko la bana mike. Oui. Mais ezape na ma mususu obiso basi pe to salaka to tindi karape mibali musika la biso. Qui sait? Biso to monika vidéo. Maman zo saka. Et puis ta zo tanga tata na mama bazana bomo ite bakufa. Nzambe bokolo pema abotola déjà pema na ye. Milimo na bango eza déjà pa ya nzambe. Ta
tata wana oyo azoloba na eza na oka mabele okuta mabele okozonga mabele ok asakata na komba mabele na komba baparent te mais acte fait wana nga na moni yango eza mabe c'est déconseillé et surtout ezoleka na baréseaux sociaux ntango réseaux sociaux yango moni na sepeli na commandant nayebi te soki capitaine oyo azokointerdire na TikTok azoloba na TikTok fo bopona bavideo ya kosala parce que ça peut influencer aussi la jeunesse oui ezokoinfluencer jeunesse badéception ebele badéception yaya soki toyebi tobanda kotanga baproblème ya badéception mobala koya nakanga wanga mwasi na camarade na nga na mbetu o kuna bimana chauffeur mususu kuna bimana ndeko na nga mususu viola mwana na nga badéception eza ya lolenge na lolenge parce que batebele baokatiza eza résultat positif eza négatif. Ok, merci beaucoup Cathy Fola, nous avançons. Molo, respire un peu profondément. Ok, merci. Tous à paix à vie, il y a Perside Ndaka. Perside Ndaka. Vidéo en attendant yo moniango, yo étant que femme. Au Giraranda. Makamba boye komi. Herman Peto zalape la place il y a moi siwana qui yo est comme Elio. Tu vas réagir comment? Merci beaucoup Jancy Louon dans les millions de la presse congolaise. Merci beaucoup Clégie, merci beaucoup Cathy Fola. En tout cas, vous tenez une rigueur, tenez la makamnanga pas koloba Jancy parce que tout ça la liberté d'expression. Exactement. On court aussi derrière. Le kuta mabe. Bande konangai. Tango boko kende ko pesa ka bana batu ba déception. Boko e bate ke moto na motema na ye. Déception peut vous t'arriver pas moi si. OK, déception na mobali na moi si. OK. Bana baso bako china bana mibali mobali abali enzo kabimana na chauffeur de fola lobby akangi na mbetu vice versa. Tobo sana te tango tozaki kokola mutu na mutu akola na baboti na ye. N'oublions pas que nous sommes des bantous. Chez nous, invoquer les esprits de nos ancêtres, de nos parents, c'est normal. Chez les bantous. Chez les bantous. Christianisme nde memeli biso. OK. Okoka batu nzambe ya Simon Kimbangu, Fumulengo. Hey, attends tolobaka les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des morts. Tozo sont en alliance ya banzambe na bango. Mais bato babonde la banzamba mindele tele balobaka babenga biso ke toza bandoki. Tozo invoquer banzambe ya ba mindele biso to ba yindo. Tokeno na voix normale, tokena boania ya bokoko. Moi si on est là au moins te prouver que Aza peut-être moi sur quoi pendant le christianisme. OK, mais moi surtout que na ba bantu après na chrétien. Poko monende ngazolo batanga lobi que oza mosali ya nzambe. Toyebi ke biso pe bato ba yindo to lobaka bakoko na biso bakimpa fita, bakipa mvinta, basala ka nzambe. Oso comprendre. Donc mutu na croyance ya kondimela nzambe. Moi je peux pas condamner directement la dame. OK. Mutu na bisi comme on est un musulman. So comme on oso ba shika ba seka biso ba benga ngo rap. Neti chez les témoins de Jéhovah ko parla langue za aventure mo ya to uti mémorial awa boy. Bango pa na bango ba lia ka lipate. Ba melaka makila to yebi yango ya Yesu. Eza na bato baza choisi. Élu. Ceux qui ont se senti que Saint-Esprit a zakati non de lia. Mutu moko ta lia ki. Ba bengi saso zaki invité. Belle famille na ba témoin. Na monaki bazo lekisa. Na mémorial. Na mémorial. J'ai été aussi invité. Yo pose qui invité les cas kitoko. En tout cas des fois peso invitation, il faut pe ko kendaka. Ba lekisi mapa. Mais là on a lingaki na comprenait que bango balia kate parce que conviction exacte. Était ya pe biso na l'église na biso, to na koke kolia sainte hein, sans pour autant obongisa. Oti kolongola zemi we komela makila Yesu. Mais chez les témoins de Jéhovah, t'es dans mémorial, so roke oyoka. T'es même à l'église. Dans l'église absolue chrétien. T'es, si tu n'es pas prêt. Non, chez les témoins de Jéhovah maintenant baza vraiment trop strict. Tant ba ba mona biso to le kana table du roi, ba kamo abiso. Ba bio par exemple aux na vie morobou. On a minute ça na assemblée je suis sanctifié. Vous comprendre. Donc mutu na azana lolenge chez les témoins de Jéhovah, voir les gens manger le corps, boire le sang tous les jours et ça blasphème. Et pas banani baba ndeko na biso ya catholique, balia kanzoto Yesu mikolonioso, ba minaka makila mikolonioso. Donc, OK pas banani ba musulman. Okomona ye na
12h soki ebeti ata moto ambongo aya pesi ebo asomba te nakena kogumbama asali ablution. Chacun a sa croyance. Tokende okotisa mutu te na croyance selon yo bake parce que yo croyance wana eza ba bantu oyo asaleli oyo ye na moni asa mutu oyo baza bata bakoko. Donc on soutenir ba bantu croyance wana. Je dois soutenir les bantous parce que nakoki ko imposer mon opinion na ngai te. Nde toza boy toza chaîne laïque. Ba bantu ba wala banani bakoko ata bakoko bato baza ba musulman bazali église de noir c'est une chaîne laïque. Ozomona. Alors moi je ne peux pas m'imposer dans la vie de la dame. Et là que tu dis la dame a komatiwana manque de secours. Mais général manager chrétien manque de secours. Tangu akekuna ozokazo bani papa ba humilier ngai. Na komi moi sa soni. Bisika ko kende zate. Moi na suka tikala kana de moi na maboko tolo bana en vérité luonda. Olingi moi si tozo punza moi na batu bana bongo. Papa na ngai. Siko tango tikiye. Ata za sorcière. Mais c'est la mère de tes enfants. Tu as dit que c'est que maman na kebokila. Ne ba koko mso bazaki ko kende. Na keko luka. Nzamba bakoko accompagner mobali nanga so ata muta bakoko. Siko tango simbi to kanisa okende wapi? Yé na doctrine na ye ayebi que to même na Bible. Les rois Saoul, makamozo simbate. Moi na Jonathan déjà zaki combien accord na David ya yeba kité selon leur alliance. Abana ko keko puata makambo tata na ye. Amo makamozo simbate akenanda kwa nganga. A invoca molimo ya prophète Samuel. Ebima nanda kwa nganga. Ebima pa nganga moni gangie. Pour nous ko invoquer mutu pa nanga ibisabi, mais pourquoi au déranger na répondre nanga? Abi ngai ba problème eza bobo abi non. Yo za mutu moza na sa malédiction. Talabo. Ozomona. Pour vous dire que eza na ba makambu o esalama même eza na Bible. Même Jésus-Christ. Tant azaki ko bondela na montagne. Tout mon apparition, il y a Élie, tout mon apparition, il y a Moïse. Nabiso ba Christ tout le banini ça signifie la mort et la résurrection. Parce que oh y en a ça qui enlevé, Moïse a koufaka na bomoto boy, mais Élie a ça qui enlevé. Mais na tout so toki na bato ba koko ya Simon kimbango bengo kindoki. Ozomona. Donc pour na koloba boye, mutu na mutu aza na croyance na ye. OK. Ceux qui tolingi to te évangile, to bana soko bana kolongola ka batu wana na ba croyance na bango parce que tango lo bana tangi Jésus-Christ. C'est que bon père de repère. Donc problème est ça que moi je ne condamne pas la dame. La dame, elle a juste pratiqué ce qu'elle a connu de son enfance. Parce qu'il y a benga qui papa ne musali na Nzambe. Aye aleli na kombo ya Nzambe. Atangi même pas Nzambe bamvuluzi. Atangi bango. Et là a pratiqué oyo ye apprenaka. Et papa na ye ayebi ke fallait moi na yebi ke papa il fallait la saleli coutume. Ya saleli coutume. Wana ndeko bon. Ce sont des pratiques pour la boy les loto ko tsa moi chevauchement. Na boy to ko tsa makelele pour na ça. Ndeko clergé so ka lobby na lobby Luanda. Pour conclure pose espace wa maloba après si na lobby na nga mingi. Sachez-le très bien que devant une déception to perdaka. Tous chrétiens, tous musulmans. Oui, papa. Na bolingo pasteur azarate. Motonio so azana problème et ya love. Tata pasteur azana problème et ya love. Maman pasteur et tata moi si azana problème et ya love. Bina filé. En tout cas ma terre wana ekotanga ye bongiselanga libala na nga. Nazo meka ko boya yo meba souvenir, ezo bendanga kaka bola moleka ki ebele. Papa, peut-être moi suis en paix ba souvenir ba bola ba sentiment. Surtout sentiment. S'il vous plaît, respire profondément. Clégie. Une pierre de ou telle vidéo il est temps que ce que moi na mobali ba loki yo ba saki yo bongo na cimetière bon yelinga basinzi ya pasi nga ba bossa nini kulinga basinzi ya pasi kabali solo kasi yaya jansitikela nga tana aloba pona sujet o fa poto changer mais ndeko jansinga na ozwa OK c'est bon on peut se maloba na ba mibali yango nanu aboyi mwasi koto alingi soki fani donc
Fanny Massoudi, asala te. Alors à brique. Na ofinga te na loba. Bon alors robot donc bal wana pesa cirque. Bal alimbisanga mais na mbale ngona. Moi si na zongina no pa na yemba. Tous à la fait battre la biso. Peut-être makam o ezolingo komela mutu lobby to lobby wana. Na zongina na zongi sikona mutakine na cimetière. Eza ngambu so bolingana na mutu boboti bokabwani il faut que pese les rapports na cimetière. Papa. Na ndeni. Na nini? Jeune wana na papa na bango akufa bana rapone. Yendeni. Ils ont côté la mobali. Na bango nyoso tout pour pekisi ngati. Na ngana déborder na balangage. Ko déborder pe na ninga mabete. Mais na ninga conseiller. Na ye mobali yango, na ye mobali. Na mbanda kuna. Na ye ba fududu sangala ndo sebisolo ba ke musika net o ake cimetière habuka ngafo kuna cimetière ake sana papa bangwa la muki azum selibala milimo ni papa ya neni na neni azum selibala ce qui est arrivé toke sikoyo poto za la pragmatique ce qui est comme Lio moi si na yo yo désespéré osali bêtise mwasi na yo akei kosaka mpo na yo epuis baefe elandi yo to mabe ekomeli efe ezwanga te mais mwasi yo aboti courage yo akende piatu ntina cimetière otiki bata mokili okopeselanga rapport oyo bakobenganga na telefone bisinga clégie te osola mabe te osala fou yo ke na cimetière monde oke kuna bapeso mpe mobali. Okay. Pas de retour chez nga. Bananga boza bananga. Az intelligente te. Ndenge pe jona ewana azama yele te. Intelligente. Yo voyage ki otiki mwana bato 6e siye alo comme na poto oumolanda mutama boke donc wana mamnini wana okolanda mutama boke ezama be. Utabota mamu. Seka si mabe komi wapi? Mabe komi obotisa mwana batu ozo s'occuper na été ozo même pas so bana ba komo pe solo ba rapport na ba cimetière yo koto libala na mutu mususu donc au mona teke na mobali na bambanda ba opesela ba rapport na ba cimetière na éviter bolimo ba ça ndé ba vidéo wana ya cimetière koloka bana mibali non na moni vidéo ya mwana mobali na cimetière te net ba so ba loka ba mbali net ba biso boya loko okeso na ba brique ba tombo Luonda moi si on vivre na nganga publier moi ça na bolumbu na nini na TikTok au mona ngote oh eza yango boy perside moni ba manière bo tu expliquer wa ye bokoko jova o nini bo d'abord non na chrétien ba makambo wana ya ba pamba na changu na mutute ogoya peut-être na cimetière pour na ndeko na yo to papa na yo maman na yo oyo pese peut-être message que papa ou que ndabu yo komo pese le rapport mais wala déjà yo chrétien te na tunike na bi okoya oyo tala cimetière tombe ya père na yo te soignango mais ba chrétien belé tout monde a bango le 1er août ba lobakati na bien respect pour na ba mort ozana o pese na nani ngalo na mituna nda sali bongo nda yeli bala nezonga ni na le mec à 15. OK, on va boucler la boucle. J'insiste tikana s'il s'appelle Mwandambo. Babano ba osala ba maboki okindumbele ki ba yoka baninga na ba mawa te. Na biso sans pitié. Bata ba théâtre. Ba fi maboki. Tamni akobisu mdinga la point. OK. Yo que style cimetière, ndenge pesa rapport. Yo kana tama watala no passe yo sko amemi pona yo a vu scénario na bango basala ka bango ba pena ke persi daga abwara Jack Musonzo alandeli mseka sola ke persi dana telema ye monda yesi ko na kawa persi azuno Jack na ebiso Jack moma tata o bandoke la ba pavement ba église ya calme ça ba vidéo na TikTok. Tu
tu as raison. Bato basalaka bate bon nabi bango nyonso tout te mais la plupart na biso bana wana baza basalopard baza ba sans pitié baza ba sans ma tango mona ta vidéo boye benga ta mobali yango lobane ke ah papa fi wana o souffrir ba mon sana ba live coûte ba pesa ye atango tu pesa ta mobali conseil zo ta soin ya bana na yo. Ok, merci. Mais net si bango batama boke ba un esprit toujours oyawa o memia na moi mall moi vidéo moi shopping moi nini ye kutu makamo omani makamo o fi asali et côté awa et même si da matango mbakina ni pa mambo sala ni sa ngelo. Ok. Tout si ça. Ndeko luonda. Idée na yo. Oyebi tant to sala ba analyse boy. Objectif na biso ezala que bato ba olanda biso bazwa un plus. Exactement. To me mama on a lo engete. Nazo contredire totalement tes parents kende. Nazo contredire totalement ndeko persiste ni ndeko gens ndeko clégie mais na loba. Vas-y. Na lobi boy. Les lobbies sont étant bas chrétiens. Tout à l'heure ndeko persiste. Yo solo ba yo étant que chrétien. Mais ça peut ba musulman ou peut ba vani ba ko mélanger. Donc na ngata ba kolo doa ou ba osengelo doa ou. Donc na ngata naturellement. Ala kuba. Yango nazo loba te. Na zo sala kaka. Te ko kata mutu jihad. Bango mutu abo ba osala jihad naturellement. Ala ngakubak ba kato mutu. Ndeko persiste jihad. Na omoni mama na oloba. Na oloba pour na ba témoignage. Vas-y. Ya ba spesa ya ba rapport na zela. Ya ba tu o ba kenda même ata a oloba kaka na cimetière. Ba fait mo bo elandaki. Ba fait wana o elandaki. Ba tu ba kanisa peut-être non. Fait wana le musu tatande mutalobi. Mais en réalité ça qui papa te le musu sirène mo esprit mo écoute. Et puis ba ko découvrir en cas na ba prière. Nga mo na za témoin. Et comme là yo, oui, na yebi et côté la ngaité. Na yebi et loko leka. Du fait que aucun cimetière, papa, talabiso boye, mili moyoki, mili mekoti, oui, voulouzi, c'est pas mauvais. Musulman, c'est pas mauvais. Mais ngai pe maloba ndeko nanga tant qu'il les alara avant ba ya la Bible, ba expliquer ba tout Jésus. Bakoko na biso banda ko mema sumu. Yango na bi bakoko na biso banda sa. Banda mema sumu te. Banda sela pe bokoko. D'autre part bokoko existe. Yo kangai papa. Et ça ko existe. Na zo boya bokoko te. Malem merci. Ngala suki mutema ke pe bakoko. Kasi te yo lobi liso elo mso apo aujourd'hui do. Azane na 4 millions. Ngai na boyi bokoko te. Leo c'est ça. Oso comprendre. Lelo soki na ebike. Mama continuer ça la mara. To boyi bokoko te. Pona otia mungu na biloko. Po zo savoir bakoko bana to boyi bokoko te mais ko invoquer ba mort naturellement atako to so to ke na biso na ki bouddhisme te to ke na ki musulman te to ke na ba mpungu te invoquer le mort naturellement c'est pas bon. OK. Pour un homme naturellement et ça bien te tolo ba tele yo kato tolo ba le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tolo ba Jésus Christ maloko. Tozo en alliance pour Christ la alliance par excellence. Toto la raté que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'on rappelle leur alliance. Toi l'alliance, alliance il y a Jésus Christ. Yango na loka de l'église Zamba Nzambe tata Nzamba sikatenda. Toto le Dieu d'Abraham. Zambia sikatenda. Abraham te. Et pourquoi ni boyo la Nzamba sikatenda. Donc tozo bele toloba le Dieu d'Abraham. Tozo ko invoquer Abraham te. Tozo ko invoquer Isaac te. Tozo bele la Nzambe o asalela ki Abraham asala Isaac. Tant tozo le Nzamba asala Jésus Christ a invoqué. Il est quand on le Jésus Christ a invoqué mort. Quand il priait apparition ya Abraham na apparition ya Eli et kitaki wana ya Moïse Eli na ya Moïse et kitaki ce sont des gens, ce sont des personnes, des prophètes oh batambola sembo na Nzambe et puis bakufete bakunde ba ona mabelete
Maman est. Ozo comprendre. Bakufa ki yoka. Et bon, Isaac a la maki. Eli ya nalobi Eli yoka maman. Ngala zolo bala po oyo lo baike. Yesu yomoko asambelele bakufi. Asambelele bakufi. Tango azo sambela vakume ye. Ozo comprendre. Tango vakume ye. Eli akitaki Moïse yaki. Moïse o amataki na ngomba. Ba ange de la mort, ba ange à Satan, ange ya nzambe, ba wele la corps ya Moïse, pour ça nini, ba kenango, heureusement ange Michael a qui na mon panga asani a récupéré corps à Moïse. To qui est pas Elia, Elia mata qui atika qui tini que pas Élisée. Amen, maman. Elia mata qui atika qui tini que pas Élisée. Ozo comprendre. Ngana zolo ba bongo pour nini. Te tika to loba. Tozo déplorer ba acte fait ya moi siwana. Si tu as un problème, attends to sambela ba koko, attends sambela nini, yaya bondela na kwena yo. Et puis quand tu fais ça, on ça le quoi publicité. Yaya monte mesuki. Bete la ta so kokate hein. Otek atekakati. Yo yebi makambo salaka yo mo bien teka biteka teke bon so merci. Merci. Le sujet, nous allons le continuer à travers cette émission. J'ose croire le téléspectateur vont aussi participer. Et si quand Obiso Tosuki, on va continuer. Moi personnellement, si je me pose une question, tango, s'il vous plaît, tango parfois. Les alramout azo sambela azo belela bakoko oya tala botika biso tala ne bandeko banani namona ba prière à bongo bato bota la biso so boza basali ya nzambe ezo dépendre bisika bozali omeka un peu ko sala ba conférence ba séminaire pona ko meka ko expliquer bato surtout la jeunesse parce que à l'époque donc séminaire, il faut ça parce qu'à l'époque, tous avons mon appéna que autour il y a moto, au monde bâti biso film à Jésus, bazo expliquer biso, même ikolo yo ma moine zara les souté, créer de séminaires sur les réseaux sociaux, physiquement aussi, pour mettre un peu qu'on conscientiser tout et fait il y a qu'on invoquer, oui. Mabe na yango to ba bolamu na yango et ko sala bien parce que koto ba lobi malamu koto ba lobi mabe parce que tozo ebate nana za mabe nana za malamu. On va passer maintenant pour parler de l'artiste Abraham Mignon qui a décidé acheter l'affaire Egola Libaya étant qu'artiste congolais tokoki ko niete. Il a voulu aussi jouer aussi le même jour parce qu'en même temps jour où on a pu quand Didier Lacoste peut à rejouer bah côté Bachango Ferré la stade des Martyrs pour la première fois Clégie Rolobanini pour na Abraham Mignon. Bon déjà nga na rapporté contre té na lingana za la batabatu tout soki likambo affaire egola Jésus de niance de padre ya olobeleza to olobela ana raison na lobango awa pona batu musu bakoma ocheke fali mutasala honneur à musique na monde na lobara so osala na États-Unis na France batu pe bosa na Madagascar baza ezanga musique tout comme des Mignon Abraham dazawana Mignon Abraham abomi mutu ta musicien amoni ke non obeta na MK tout ça ndeni tu peux se chancer à bêta na ba golo ba mona nga mutu mabete po bo pekise te abeta so monike eloko linga sala azo batu boza na sima na e ba pekise te. Est-ce que bato ba roya ba fanatique na ye to ba fanatique afali d'abord de 1 million aba mazana ba fanatique penzate bato ba soutenir 1 million aba meza ba fanatique BCBG na ba warrior wana biso tuto bato ba sepela na BCBG za bato balingaki lelo na ba warrior. OK. Déjà bato ba ozala na concert ne bango wana et puis déjà nenge bandi boy et au kende ali et ozo lire ne makambo le Oscar mezo ki na stade afali pupa mais ozala mabe soki na loué na yango te ayo sesa biso comédie. OK. Mais ngana nina okonane te force à toi Mignon Abraham batoi pour la famille ou musique à BCBG. OK. Fola. En tout cas ndeko luonda bon. Et là on a koloba pona ndeko Mignon Abraham.
toyebite eza nango musique mutu na mutu azoluka mukolo musique ate propulsé na ndenge na ye mutu to aluka kwango mais sikoyo ezala mabe soki ekomi ke aza na coup de pouce mo boye mpona odefendre kodestabiliser concert ya affaire egola. Est-ce que Abraham a cette force de déstabiliser yango nalobi te nazoloba bien nazopese bamona ngadéstabiliser nalobi soki ekokoma mabe yokanga ije ekokoma mabe soki aza na coup de pouce moko boye main noire, c'est-à-dire ba warrior mo ba vandi wana ndenge esalami na ntango asele yo ke bazotindika esala ntango asele yo main noire ezalaki ata yo moko omona te esele yaki mpona mbuye concert ya Fally Ipupa. Ok, tozongela Abraham po yanga nazoloba soki ezaka mpona ye moko artiste na bafan na ye ke alobi ke le même jour ye pa obeta na imika eza musala na bango wana tokoncourage mais soki eza na main noire moko lokwa musique yango koma nango ya rando na rando ke yo beta na lokwa yoza wana baroyo babito ochelo manaka to ya wana to vimiso ozo comprendre to vimiso yo salaka wana osala ngo par défi wana ndisko ekoma mabe. Ok, merci Kati Fola, merci Ndaka. Na oki bandeko na nga bien de balobi. Les padres za makasi bagolwa oza makasi po likambo ezokoma ezaka nde tomona Fally Ipupa c'est le scram na sima ya c'est le scram entre guillemets balobaki ezaki na bagolwa o bazaki ko encourager c'est Léo anionga nani Fally Ipupa entre guillemets pe babaki ba vie na biso pe ya BCBG et ya nini ya wenge 4x4 ba etinda ki seleo po embrouiller si seleo ki wana zaka pona ko déstabiliser lelo pe les padres comme Lio na komi komona likambo stade de martyr lokole komi nzungu o ya kindoki soko beti yango te vi na yo ekufi lokola mutu nyonso olinga longola défi wana ndebe tomoni pe ba artiste nyonso pe ba komi kolongola tomoni ba grand prêtre ba yaki ba beti tomoni pe Fally Ipupa papa lobi pa longola aya longoli tomoni pe ndeko héritier watanga be pe aye alongoli tomoni pe les padres lelo pe azoya ya waze kwa pe azawana ya waze kwa beta avant ou après ya mukolo atala baonde ba sabaje les padres pas mukolo et bon mukolo waze quoi te tobina mukolo waze kwa te na musique ba koma na ba okande moko po biso so tobina bango so tobina musique faire abanda liboso bon tolo ba avant toi avancer ça ya lobi ke mukolo te moni babia banda avant te faire abanda siko moni tona lobi kaza mukolo tolo ba mukolo na nini na ba na musique tolo bela âge te vas-y ozomona faire egola sensibiliser batu na yo bitumbe komi makasi ngaku tuna sepeli nango parce que moni mignon Abraham est-ce que la musa le padre biseki neza wana martyr la muka viens comment nango mabete marketing ezate la muka so bato lobelo bajate futa comme c'est officiel plus télévision mais viens to lobelo makasi martyr etonda merci Ndaka. Est-ce que événement y a fait rigola na stade de martyr est-ce que tu aurais comparé en haut na imka ya Abraham babi zela pardon boka li solo ya papa boka li vas-y t'es pardon botika ngai boyebi li solo ya nzoko azaki komi mona ye makasi kasi ngunja kotaka na zolo ekomi nchi akomi ko baluka abina obimate na aka na zolo yeba ke pilipili ya mukie soka koleka pilipili ya munene bino bo minimiser mais bo ebita ko décourager combien de personnes mais pona nga lokwa na za muta positivité na zion pe na ndenga mabete parce que tozo ndenga mabe mignon Abraham ko mona ke batantine wana ti bazana ba bazo battre nga record balingi nga ite mignon Abraham ndengungi ngungi
Faire éléphant. Éléphant. Ouais. Na bengi Minio Abraham Ngungi pour parce que obeta na imka. Na cadre ya musique te. Aki obeta na imka za mukie ke ninit. Martyr te. Abraham Ngungi. Kasi Ngungi te. Minio Abraham aza Ngungi. Il faut faire rigole. Aïe aïe, les padres a signé Martyr. Minio Abraham quand il fallait pas signer Martyr. Nesika ya imika. Azela mninga beti Martyr. Il faut dire à la télé que Ngungi ozolo beleza ya ngir. Na zolo bela Ngungi na cadre nini. Akie kopona imka. Eza ndenge pese le Oscar mazaki Ngungi pe meni afali. Akie kopona robeta na bisika moko ya sima. Mais Didier Lacoste a robeta pe na municipalité. Ngungi. Pas le même jour. Nkuna pe Ngungi. Yo kama campagne de déstabilisation. Mais yo kama campagne de déstabilisation. Les padres mawe. Oyebi combien de personnes ya masina wana. Na ya imka ba okota na kati ya nzungu wana. Il fait so ba mibali bazela nzungu monene. Même akamsele ya sayaki na mafali to sepele na ngoteza mabe. Ozomona entre biso na biso bolingo ezate mais lokola ba artiste toki ko kanga muninga te Minio Abraham toza démocratie la liberté d'expression mutu na mutu aza ko s'exprimer na ndenge na il peut profiter aussi d'un temps profiter pe na temps oyo am super mati so c'est le scrum depuis makamba fallu ki a fula mama kasi pour c'est le ba nepa ko yoka maté parce que toyo mona pe Abraham après imka bimisi penze moment boye ba etalami pe ekotalama omoni te kombe etalami so akosi biso kombe nka fali aza aigle fala lobande nani mpongo omoni confusion donc pona biso que j'en suis Luonda pona nga Minio Abraham aponi terrain wana ake kobeta po yango eza lokwa nzungu ya ma famille te OK nzungu ya ma famille biso totala les padres il faut tondise bukana do banzele zala te OK po biso tozana pona soutenir ba artiste non ba awa biso sensibilité ba goloa non, on a bien le non qui mettre Gims. Non qui mettre Gims. Oui, qui mettre Gims a accompagner les padres. Et a accompagner les padres dans Martyr. Gims a affirmé, en tout cas, bah tu vas affirmer déjà Gims a zana sima. Bon, bah déjà que il faut bon sélectionner. Mon force a fallu pour pas. A bengisaki pe. Bino pe bo za makasi wana. Est-ce que tout le monde déjà est-ce que ba télémission déjà ba panneau publicitaire. Et télémission. Fallait avec deux invités, gaz na wete puis venu. Et bon va yo. Va nani ba musique habituée zombie combien de personnes ba kota ba combien d'esprits de vie mon mbala na mema. On doit il y avait les invitations aux Yozaki officielles, les invitations officieuses. Maintenant, si je comprends très bien, Ferrigola a invité Naye aux officiels, c'est Maître Gims. Maître Gims a son Wanda, zombie wala au monde les zombies, hein papa. Ata yé d'invité. Na bibo et papa, na bibo yé. Au monde zombie. Papa, au monde zombie. Ngana monanga na kokabolango na motote. Fali. Mabana ketchup. Soko boiga. Bajalu bakonsevela. Biwa na bachakinga ezala kironje. Bana chango la nzebo na. Fali. Bakoba mangai pona yo. OK. Luonda. Calculer ka TikTok. Obi TikTok na kaza TikTok ya ngana makuto ba Poutine. Na pesi mbote na Maria Tumba motema Kevin Issa. Tala obi combien de personnes yaba na TikTok ebeli ba keneka po ba mona DJ Zombie. Va aiko contre Rebo chulo. Ba ebi déjà que guess ma wete na inos bi ba yoka na raté. Bato nyoso ba yina inos bi bazaki kuna. Bato nyoso ba yina rebo po ba neko bani oleki rebo. Oleki na ba moyi wana. Pourquoi tike bon ba prester parce que public na ba on pesa la ki. Ni était leur public. Hein? Fallait pour pas na koko na bango. Ba le carebo. Tika ya pardon toi na so ba journaliste mais to nyoko t'intérêt. OK, c'est bon, on va donc pour vous dire que ngai ponanga les padres renforcés. Merci. Merci beaucoup, merci. On va boucler la boucle. Si j'ai vraiment tous longtemps et belleté, Kofi le midi à Kinshasa, Baromo Benga Sindi, Mama Pondo, pour le bani. Mama Bio, Alamba Safu.
Mama biso alambela biso batia ngo na mwa mai ya moto. Okotia na mwa moto te. Okoki kotia mwa likola lituka ezwa mwa chali. Yango safa bela kana chaleur. Moko nga be na saka na tie na mwa nzungu. Na si na tie mungwa na tie na boki mwa wili muke na tie mwa mai muke. Ezo sala ka ozoni sawe. Ezo pasuka. Atuka sinja lamba yango. Asaki yango bongo, asaki na basemeki bwana. Balé Safuna. Mama Rufa kraka. Batuna ki babi ebongo safol bibo talaka wana. Toka kuna kinango. Voilà maman. Apparemment beaucoup mieux se pela na si. Et to se pe zo sidi. Wana na lo baki yango wa. Ajele la maloba. Boyeb sangana. Kinshasa communauté na biso mobimba. Bolanda biso. Bozo se pela na Sindi na ndako libala. Tout bozo sepela Sindi na musique ya nanda kwa libala nanda kwa libala na musique d'ailleurs to validai na musique to validai kwa comme si moi ça papa biso pour toi ndeko banga na lobi eluonda ngai awawa na bande koloba bino boko ko loba na sete ngana zo matisa ngana loba ki Sindi le cœur papa Kofi batela mama kotika mama bima libanda te moi si na ina lobi moi si na ye a confirmer biso bolingo na je te jure basala ni ba ve solennel en amoureux donc ba ve solennel nze moi awa oyi ko balanga nasingi yo balanga imala na boy lobi ozalanga ibambanda kayoko kala si je comprends très bien ezaki pena basali libala après to ezaka solo ya batu libala jansi batebele bolinga ko comprendre nango te po bolingo sana ko po ba comprendre nango te Sindi azala yiwana mère pas à wana mais mère a coquille bagarre mère a lâché prise mère a lâché et l'on est nezo la qui ça qui mère a coquille bagarre pour via bimisi ce qu'on bon suko tango sengi divorce âge ya ko tango sengi divorce c'est l'effet mère trop mundele c'est l'effet mundele change mère trop mundele trop manjaka ce que bien avantage c'est Sindi zani azana port na quartier la terre. Qu'est-ce que c'est lui qui trouve une bonne femme? Azana port na quartier la terre. C'est lui qui trouve une très bonne femme. On va clôturer cet entretien. Merci Clégie. Merci Fola. Merci Abina appelle sous bien jeu ba. Merci. On va clôturer cet entretien. Merci Ndaka. Quelques salutations. Donc il est solo à Borozala invité quelque part Borolia Boromela prenne à souk en fait. Oh na yo pet honorable. Honorable. Est-ce qu'on appelle budget Rosala? Pour moi c'est budget faisait lever. Honorable. Ziana Fikiri la fille à papa Fikiri Hassan. Bino mo mesana bino mi balena. Ban central c'est nous. Clégie. Clégie. On est là. Clégie tu as invité. Luonda tu as invité. Melo tu as invité. Berlif tu as invité. Mido tu as invité. Ridi Bonteke tu as invité. Katifoya tu as invité. Nous tous, Congo et Sego, on est derrière Ziana Fikiri maman sociale. Ouais. Et c'est un solo. Parce que snap est là pour mon jalousie. Oui, mais maman Jenny Pirate à ça là. Oh, to boy qui j'ai peur monter ma dadou qui nous dit wana maman. On a barre à l'écolo. Nani yepe. Zala Fikiri. Yo ebite wa maman mapango. Fikiri kotan ko loba pete. Merci, c'est bon. Donc on tout baba prêtresse. Ziana Fikiri la banque centrale. Azolo ko ndenge jasi luonda zoko ta doute. Apese ma. Ziana abengi ngomoto na obela. À Monica vidéo, tu vas dans le bas. Ah là, bon, Beethoven, tu vas me tuer. Parce qu'il vient demain matin. Ngabi, Raël pour nous embêter. Maman Giana. Abi parce Abi est en bella. Abi passe demain matin à la maison pour qu'à moi de choquette. Il va payer. Maman Giana, tu as oublié la tablette. Tu vas la deuxième tablette. Non, maman Giana ne fait sommeler. Maman Giana, Abi, ok, mais Abi n'a percé. Passe demain matin. Na commandé Nabi, ok, na club na kokite na commandé Zeis Nabi Zeis. Na milito, balambelinga mena okokate. Ziana Fikiri ozelanga kuna me na beli. Nda lobika na Zeis non. Robin ça bien union sur percé devant na kaka. Mais non tin na crédit. Maman na ozela et pas na $50 ils a crédit. Na bibo. Jansi na bimisi liste de pierres. Donc na Angola, tu moyebite. Oh. Pas le sénateur parle
Paul Tudilu habite Kazana Bisso. Oh, le sénateur Paul Biso ba musicien te toyemba. Nani akomema biso kuna parce que tosala musala kitoko Congo c'est officiel plus télévision. Papa tokende kuna étant ba journaliste et reporter. Sénateur Paul Tudilu alobi na biso boye totia motema pio. Kala mingi te wana lobi na yo. Abi Congo c'est officiel plus télévision. Papa mutrutu watana be kuna vandisi mo banjora kuna ba lié ba meli. Ah, oza sénateur mutu muneneti. Tokei sikoyo. Bon, liste de Pierre Jassi Luonda. Yo monaka bien awa. Dieu Mwana. Dieu Mwana. À partir depuis Dubaï. Papa, omoni awa bato atembe. Temenga na Dubaï na bika mutu moko ya Brice Maboati. Dieu Mwana. Brice Maboati. Na Kevin Issa. Brice Maboati. Ogi ba komone ma Dubaï. Brice Maboati. Dieu Mvouama. Parce que y a même 5 personnes Dubaï. Papa, Dieu Mvouama a capable. Toke koto Glody Liani Mabi. Toke koto Igor Tudilu. En tout cas batulangana à cause raté. Clégie vite fait. Carlos Ndeke l'albinos noir le manager. Rien dans ces biso kuna na lobby vers 15h 16h na fongoli la connexion boy na Money Voice. Écoute. Zena Fikiri. On est à toi, la banque centrale, c'est nous. Nous avons osé l'inviter. Ah, copine! Nana Jassi Luonda, tout ça vient à Thomas. Tenga la pesarande, on pesende. Eh, maman on enveloppe à pembete. Yakaki. Ouais. C'est qui encore? Miguel Dangote. Yozo ya pembe, vas-y tout ça ça na yo. Merci beaucoup ngana na batebela obwakatela linga wanga mwana motema Percy de Fola Kokolo, la fille de la maman Percy de Ndaka, la fille donc on a pour ça gérer mon noko. Ah gérer mon Jassi au cadastre. Jassi au cadastre Hervé Mimbu donc le sénateur Paul Tudilu tozo zela en tout cas maboko polele biso équipe ya Congo Esengo officiel de télévision toyambi pe tozo zela to lobi to lia pe le quoi Paul Tudilu nangola na raison maman David Lutete ga au show. David Lutete nga Lutete na nyongo na nga Luonda yo ye before Lutete sisa ça date de beaucoup. Il y a pas au logo no l'été. Nani David Lutete pardon. Merci chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de présenter cette analyse que vous avez suivie chez Congo Esengo officiel plus télévision. Merci à Melo, merci à Clégie, merci à Fola, merci à Percy de Puissance oubliée. C'est lui qui était à la machine et en train de faire cette magie. Merci à Berla Berlive. Toi-même tu sais, on se voit prochainement chez Congo Esengo officiel plus télévision. Merci. Invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon mukolo fait tilata mabe. Maison divers, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays.